Bonjour, bonsoir, na bande konyoso, bolanda biso soyez la bienvenue na katia chaîne na Voice TV officiel. Merci na bino nyoso na nde bozwa temps na bino akotala belima na biso. Tikete nzambe na lola amona bino pe apambola bino. Voilà la famille, toza na recette na biso oyo ezali ya taba ya kotumba. Voilà taba oyo tobengaka taba ya Londres. Ensemble na bino to découvrir ndenge nini to ko réaliser recette na biso ya lelo. Voilà la famille, awa toza na assaisonnement na biso ya blessing flavor ya viande. Numéro ezali likolo ya écran wana pona ko contacter biso pona ko passer ba commande na bino. Toujours posté partout bisika ne sozali obengi biso o passer commande na yo et kokoma sans problème. Voilà la famille. Donc musuni na biso déjà to sokola kiango. Voilà, awa tozui lutu na biso eza vraiment ya kotonda bien et toche tokobanda sikoyo ko mélanger yango. Voilà, na kosalela vraiment biloko ebele te pour assaisonnement na biso. Tozo assaisonner yango na butu et tokotika yango elala et puis tokotumba yango jour elandi. Mais pour la bande ko même oza na assaisonnement déjà soko moni ko za bezo baxelo ko moko o moni nga na chete okoki toujours kocha mais nga na lingi nga kocha mutu pasité simple et facile. Voilà, donc nous avons besoin de commis pesa mutu pasité et bandeko oyo ezali meme bantaba mingi oboliaka ke taba ya Londres ezalaka mingi meme parce que meme azaka na musuni ya pete taba des fois ezaka na ba misisa moko soko tumbion ka bongo des fois omona ke misuni eza makasi. Voilà la famille oyo to komi journée oyo elandi to yesko yo to zui vinaigre ya vin rouge tokotia mwa moke ebele te. Voilà, et puis toko baksa huile na biso toko balola yango susu très bien et en attendant tozo kende toko tika yango pema en attendant tozo kende kopelisa moto na biso ndenge déjà na lobaki même si oza déjà na ba assaisonnement ya biso ya blessing flavor soko moni ko lingo baksa on ai o litungulu zala livre ya ko baksa eloko oyo olingi obakisa. Mais ngai simple et facile, assaisonnement est déjà bien. Voilà, awa to tiango déjà na moto to bandi ko tumba taba na biso. Voilà, façon susu ya simple même chose na tonote okoki ko tumba na on taba na on na barbecue. Voilà, juste au che moi koni moko ya mukie ebele te moi koni moko pona e facilité yo. Voilà la famille, résultat en taba biso yango yo simple et facile mais soko lia yango eza vraiment kitoko complication te. Soko sepe na vidéo, commenter, partager, aimer et kozama na mingi. Soko eza mbano ya liboso, o s'abonner, o activer cloche de notification et ko permettre yo zaka belema na biso tango nyonso to poster. Voilà la famille, ba assaisonnement eza disponible ou contacter biso et to ko poster ba assaisonnement na yo okozwa yango sans problème toujours posté partout. Voilà la famille pour na lelo to suki awa to kutana mbalasima nzambe na lula a continuer na ko bomba bino pe ko batela bino et to lobi bye bye.